message en Nzambe. Message ezali na kasi. Message ezali kandenge ndeko au dans zoloba. Résumé à texte c'est ça pétage. Pétage qui veut dire tout simplement bat balembi. Pasteur désordré. Ah, yo mo reconnaître ça tout côté. Mais na solo bakasi yo zo tunanga message. Message nanga tous maza wana. Mboka zo télématé, mboka zo kenete parce que un pasteur bazan normalité, sport normalité, tous en ba gérer malungate et puis tous en ba pépinière pour former ba touté politique bien improvisé. Donc les lots net guerre za batu na division na bango batu bazo luka ka intérêt na bango ya échouer ngana o gagner pour ba luka ba poste. Mais la moni bonazu kimia. Bis mama diamant on a yé peut-être. Mama diamant oui, na yo ki sengo. Mais tout le monde est bien longo. Tout na nini leki. Na bande bana. Onde wala ngai. Ataza combattant, ataza ni mukata résistant pardon. Mais il a résistant bana kala et puis aza mokonzi awa mais aza ndeko na ana famille. Et là, on a un peu d'église. Ils ont compris la biso. Bon. Ma cambo tout ça là, tant que biso va d'ailleurs comprendre la biso. Tout d'abord, un toque d'ailleurs pas ma pasteur. Poto yeba nzondo na tangwana. Mais les autres moments na côté plus na makambo ya musique, côté plus na makambo ya na monde ya shosho, mais oyo nzondo akenda wapi? Tena naza prophète. Na sali nzembo nzambe. Banzembo ngana sali nzamba. Ya banzembo profanité. Ouais. Ya banzembo nzambe. Na yemi yango na texte nanga. Edino yoza fin utaliki ozate ozasuka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image yo na osenga yo chikote bango. Balanze Diamant TV, bonjour Nabino pe bonsoir, ça dépend quand on a héros écoute améliore pour na kolanda biso na kati ya antenne Nabino. Lelo ezali lelo. Partagez vidéo, ça j'aime na yo. Au s'abonner, au fandi pour na koyoka biso. Au boto tuna nini ba osala, bozana banani. Nazali na ba grand mibale, ba congolais. Nazana pasteur Pétage, pasteur Denis Lessi, auto yambie na France awa. Tozali nesengo ya koyoka ye ya komona epe tozana mituna rotuni. Tozana président ya CCDP Odombo oyo boyebi résistant mobundeli munene na mboka oyo lelo na kotuna bango comment bakutani nini eleki peuple congolais a branché to bandi po totuna mituna na biso pour na mupaya to yamba liboso mupaya. Pasteur Denis Lessi, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Très ça va. To yambio na France esengo yamba yo. Oui. Badjonso ba yambio ne sengo bon. Pour les amons na poto mais ndé to yambio siko. Badjonso ba yambio ne sengo. Bon, badjonso te mais ba yaminga. Badjonso te mais puisque déjà toza ndé. Moi déjà ba grand leader ya mboka déjà ba yaminga na ne sengo. Mais na moni bonazu kimia. Bis mama diamant on a yé peut-être. Mama diamant oui, na yo ki sengo. Ya solo. Oui. Toza na président CCDP Odombo. Bonjour d'ailleurs. Ouais, bonjour maman Oba. Bonne santé. Bonne santé très bien. Ah, c'est un yamba bino mi balé, na pasteur Pétage to bien en France, mais biso to comprendre été bat ba Hollande bazutu na to moni président CCDP na pasteur. Musali na Nzambe na mobundeli mboka malgré les lomboka ezana pasi biso tozo lela tout peuple congolais. Mais to moni bino elongo to tuna nini leki. Na bande bana. Onde wala ngai. Ataza combattant, ataza ni mukata résistant pardon. Mais il y a résistant. Banakala et puis aza mokonzi awa mais aza ndeko na ana famille. Oh. Ngana famille na ye. Mais toi ba ngote bandakala na lo barate. C'est mon frère. Ndeko na nga propre. C'est mon frère nenaza boye na lia na kuna ye na kenda na kuna ye na le atika ngati na aéroport ngana zonki. Toza d'abord famille, opende ya famille. Ah, wana ezali croyance na ye, musala na ye azobunda pona mboka, ce qui est mieux. On a pe na soutenir
soutient rien à lui tenir parce que quelque part il a raison de beaucoup de choses. Mais les lombo eza na tata dans zozonga on po mboka eza pona biso nyonso tout peuple congolais ba talibanda bazo bundisa peuple congolais wana to yana musima to yepa ya président CCDP pasteur Denis Lesi ba se pétage ça li banzembo ba bazo kamba ba bi mosana nzamba akomandenge nini côté to mona ke boy to zoma ba musicien mais to moni président ya CCDP Odombo mubuneli ya mboka alobi famille c'est quoi to zonge pa na yo bon pasteur Denis Lesi elo na koloba ngana obenga emingi Lesi eza kombo na biso OK bon makambo azo sala tant biso bandaki komba na biso tout d'abord un tokendaki pa ba pasteur toke pa ba pasteur toke pa ba musicien wana YouTube les alaki te Facebook les alaki te TikTok les alaki te les alaki te wana tanga za inzondo nakutana na kankenza en allemand c'était en 2004 na octobre 2004 ayaka kosala séminaire moi pa pasteur mo bando bengi Peter na colonne na solo la gina ye malgré azaki na kanya kanambe me abudaki kizamina na solo la na ye tous ces gens na solo là allez mon autre nakutana na Paris na juba cassette audio na pesier na ici non yoka ba cassette audio na pesier na livret crime organisé en Afrique centrale na ici na bi kendo tangambo na kozwa tant tout kutan to solo aïsinga bi pesa na 2 semaines tant na pesier ba bilo wana azongi na Kinshasa aïsinga tant masali 10 jours à combien na bi en tout cas franchement makambo na yoki oyo papa on aura zoloba et ça grave ngabi na ozana Brazzaville dans une semaine tant na commune à Brazzaville na édition à traverser tant va être vandi to sololi na proposé 3 propositions mon ça là qui à ça les choses à développer un mot de moment qui va fiquer makambo belé combat tout ça il faut stratégie ça beaucoup qui bondisa tout le monde était tout Congolais en a droit à sauver Mboka parce que la minute tout cela Mboka ils avaient son beaucoup na sauver Mboka kenda oui tolanda qui est mon président de la République et à représenter Gisèle s'il te plaît ah bon na place où Mboka kei biso toza obligé il faut tout qui n'est pas ba Congolais ba ya na cannabis grâce à Félix a démontré la Congolais qui est occupation parce que avant ba Congolais ba notre na biso pouvait biso Mboka qui occupé wapi mais Félix a démontré la Congolais qui Mboka qui occupé à lobby oui à lobby en moté mais comportement na te aloba ki motolandi pe auti ko bango ya de ba jour qui a azolo ba moté bon wana c'est là yo mais biso ce ko to comportement a démontré que le pays est occupé et là Félix a posé la sikoyo aïchi ba Congolais bino na teka ki Mboka ya solo na bomisi bino na yibi na komi milliardaire en tout cas na zone non ciment biso ce ko to devant pour to tu vois donc les Sénégalais zaboye azana bola ko jouer parce que dans le cas qui est là, dans le JB, dans le Kofi, mais vous avez connaît le cas qui est n'importe quoi. Où est là, JB, dans Kofi, bah boyaki. Mais ce qu'on a besoin que nous soyons là, il faut que nous soyons là, on a des gens. Ah, on a parlé, nous avons un rocher au Titaboulé. Moi, j'étais à témoin, à mon avis, papa n'a pas d'hôpital. Rocher, vous avez dit que tout le monde a roubé, vous avez dit vice-gouverneur, n'importe quoi. Malgré malade. À côté de l'hôpital, n'a pas de non. Yo, ça a été ma chanson patriotique comme Mobutu. Mais aujourd'hui, avec les Rwandais, on collabore. Pourquoi? Via Ibisingabino, en tout cas, Makambo Ibisingé touché la zone Biki, dans la région de Bino. Ils ont dit combat, il faut raisonner, il faut anticiper. Ils ont dit combat, il y a non. Parce que cause des âmes non légistes. Il faut se canaliser. Moi, je suis beaucoup de temps. Non. Je suis pour nous accueillir Bissaïki. Tous on a besoin d'orienter les Congolais, pas qu'on désorienter. Parce que Mboka n'est pas comme un niveau. Et ça, quand tout le monde est en perdre la montée, de génération en génération. Même à Obabotamete, parce que des gars au Félix, ça a ça la psycho. Et au côté de 20 à 25, 30 ans. Et aux aggraves. Parce qu'il y a ça riche. À combien bien, à combien la vie à luxe, à comment on l'a bien. Mais est-ce qu'ils ont pensé à la future génération? Non. Voilà. Merci. D'accord, voilà. Donc, ce que lundi, madame, les Denis, les six pasteurs, Azali, famille, donc, ils ont un droit à écouter, ils ont un problème, monter pour toi, Congo. Non, tout d'abord. Oui, ah, c'est là. Tout le monde nous penda. Pasteur Pétage, je veux bien que nous tout le monde. Mais pour nous, bela retourne penda avant de faire tout le cas toujours musuzu. Lelo, ba Congolais ba zo tout na ba bi oye na poto, to yambi na esengo. Mais avant oya, outina ba to zo tout na pasteur Pétage azara nani. Poto ye ba nzondo na tango wana. Mais les autres moments au côté plus na makambo ya musique, au côté plus na makambo ya na monde ya chocho, mais
oyo ya nzondo akenda wapi? nga naza prophète nasali nzembo ya nzambe banzembo nga nasali ya banzembo profane te ya banzembo ya nzambe nayembi yango na texte na nga ndenge nga nazala nzondo na différent na bato nyonso nayembi na faux pétage ezali message ya bokoko ndenge nayembi kisakata nayembi balangue mosusu nayembi na monoko na ngai ya mboka mpona valoriser yango epuis nazwi barythme na ngai africain nayembi même message ya nzambe message ezali nini na kati message ezali ka ndenge ndeko na ngai odo azoloba résumé à texte eza pétage qui veut dire tout simplement bato balembi nini balembi tout ne réussit pas politique ils ont récité musique ils ont récité musique ezali kala nzela ya bandundu ozali kokendeke bana ezoteya musique il faut eteya musique ekomi ka bolingo donc tout ezosimba te bale bana toganya 73 74 tile toganyaka te pasteur désordre yo mo reconnaître surtout côté mais na solo bakasi yo ozotuna message nanga tous maza yango wana mboka ezotelema te mboka ezokende te parce que bapasteur baza normal te sport normal te toza na bajeur ya malonga te et puis toza na bapépinière ya koforme bato te politique baimprovisé donc lelo neti guerre eza bato na division na bango bato bazolukaka intérêt na bango ya échoué nga na koganye mpo baluka baposte intérêt ya peuple eza mpenza fonte yango na esengi mon pétage ya album wana c'est-à-dire na faire raisonner bato bazonga na bon sens mpo totelemisa mboka c'est ça le message mais bato baomona nga neti mutu mwa liboma non ça dit que je suis en train de raisonner la place ya peuple alors toi baotuna delisa comme oyemba et quoi attirer bato oui attention et attention na tirer bango bayoka message nini ongana na onaka bato bamona pété mais oui mais pété on banani tout le monde a pété parce que politique est pété bajoueur va péter partout pourquoi toujours pété parce que base c'est ça base en aux années et c'est quand on va faire la réflexion au Congo peut toi réfléchir en fait Congolais au vivre à 100 à l'air donc à vivre à 100 à l'air à oui maman moïse na c'était à qu'est-ce que conséquences dans 20 ans dans 10 ans dans 15 ans biloko tozoye balelo donc ozote ya nini na population donc ozote ya sexe ozote or il faut toyemba sikoyo ba héros bato basala makoma minene na mboka il faut toyemba ba leçon oyo ko permettre bato ba changer c'est ça le message là. Ah donc message ne vraiment pour la génération et ça pour la génération oui voilà bien oui ba koma koyeba mboka na bango ba soutenir mboka na bango ba soutenir bandeko na bango tout en solidarité tout en bloc en fait message na ben toi qui est dans côté président CCV odombo ndeko na biso to tuna pasteur Denis le salobi message neza yango mais bino elo nini bo reprocher mingi na bango surtout basali na nzambe so to le bitan baza na Congo mais kasi loko yo so remplacer kasi ayo no répondre na place et avant ya loba nana loba boy en fait lutte na bango ezani ba to prendre conscience ya danger ezana mboka l'invitation ezana mboka makambo bazolo beza lokuta te parce que mboka est infiltré depuis longtemps alors tant muto azo diriger wana muto wana azo sala makambo na za mpaya même il pas passer toi na espion na lo bango oui il y a des espions na on va passer musuku to ba code to za na identité de test na mo ba code si bango na ba organo ya campagne électorale ya mboka c'est difficile. C'est un élément trop dangereux. Ça dit combat na bango, ça dit que peuple ou ya biso bango bazo sala les années peuple là comme conscient et ayeba que tout ça infiltré et ayeba qui et comment et total à intérêt personnel parce que le pouvoir va te bilé va total intérêt na bango bazo mais la population le pays là il sera quoi dans quelques temps dans quelques moments. C'est ça la lutte. Sauf que biso le kola toza sur le terrain. Nous luttons différemment dans bango dans le sens qu'il y a des arrestations, il y a des choses, mais nous faisons passer certains messages. Et puis bango be ba na élément musu biso to na ngote. Na ba recherche na bango. Pour na poto ya tout.
mais tout n'a pas bané retourner liboso pona o ba reprocher bango na ba pasteur tonto bi basali na nzambe na Congo mais to landi pasteur Denis les a pesi réponse qui va combat na ministre noble makamnus bozolo ba surtout pona mboka na changer question na ngeye pa na bino lelo Félix Tshisekedi alobi tout ça la unité mboka pour mboka la biso ezali vraiment à danger pays eza kokene et pas na yo président CCDP na makamnus Félix alobi bon biso to interdire ba Congolais va s'enrôler dans message il y a Félix. Pourquoi? Dans sa aventure. Tout d'abord, si vous voulez s'adresser à la nation, il faut le balalinga. Ah. Ouais. Parce que le bateau, il y a le badi na bango, parce que malgré le bidi na français aussi, mais il y a d'autres mamans dans le Kachambo, on va comprendre à l'obité. Et là, Félix a causé la psycho, il pas va Congolais. Aïe, va Congolais clairement que non. En tout cas, Singa ou Bakaninga na Museveni na Kadame na Okobimate. En tout cas, pour l'intérêt en Boka, na sali no marche en arrière, na sali bébé. Et à interdire pe balu banyo so balenga ke béton na botika ko benga béton parce que bozo a foncé ngai na tout. En tout cas, bana Boka na zomina no ciment. Bolu ka solution ndi to sila na bateau. Pourquoi? Il y a ça il appelle basa la combat. Na bateau yemo ka ibsa ke baza bande konaï. Déclaration na ça qui na Londres. Si vous avez sur le plan d'initiative, le ministre de la Défense Azar Rwandais, chef d'état-major adjoint chargé de l'opération et renseignement Azar Rwandais tout, comme on est doux. Si vous appelez les gens à Congolais, est-ce que Azar même à Congolais comme un char en canon, tout Azar n'a pas sacrifice. Tout d'abord, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Félix, soit pas sincère, pas sérieux. En face, ça va Congolais. À 8 mois, on a eu un appétit au Naroubal. Amené à Kibomango même 3 ou 4 ou une semaine. Bala qui s'est couché debout, rampé, bala qui s'est ndé ma bête ramassasi. Après 6 mois, on a tenu dans mon doki. À Keboma. Après, à Kena Bassan, c'était la limité. Bateau Bassali 40 ans pour battre le Marana Bassan, c'était au Nao, le bête ramassola, le Koutawan. Bala va chômer. Kassi. À embaucher. À Zui Batouane, nous sommes dans la bassin, c'était on a vu bon, tellement beaucoup de mingi. Dans Zui Moussala, on peut s'abîmer. À Zui Bango, tout a mené on a qui boumango. Exercice à 2 semaines. Attache de reformer pour 2 semaines. Mais comme ça, à ça l'appel. À Bandino, on a Kana Bango. À Zui Batouane, nous sommes dans la bassin, c'était limité. À Kena Bango, Balakisi Bango, couché, rampé, ici, des Balakisi Bango, tactique, n'est-ce pas? Pessi Bango, tenir la Minduki, à Kena Est. Ah là, si on bisopé ton babon, bisopé ton région de Vendécoan. Tellement je sens l'aventure, au moins, mon âme, il y a Tshisekedi, tellement je joue le rôle de pied ballon de bord sur le Makassi. Pour ailleurs, il y a un peu Azana même test, Azana a des mots na au sous moi no ya monter le mende. Bah pareil. Donc Félix a ko Sabino sans réfléchir. Donc le côté à nous on on dirait mutazo mais la main. Problème tout ça dans le ça n'a rien à voir à ça l'appel ya ba Congolais. Ministre na bango wana ya défense au ya Rwanda. Azaki na Moscou. Ba pesa ki cargaison moko ya Minduki. Eza na Rwanda. Ego sami na Kigali Minduki wa. Mais le Félix va d'accord na bango te. Donc Azad d'accord. Azad d'accord na bango te parce que benga peuple congolais so. Azad na conseiller ba Rwanda. Otambola kana ba. Équipe d'avance na yi avant de déplacer les abatuti. Abengani Karega. Théo. Ba ko sabi. Omoni biloko ba sala bino. Ngai tant que résistant na yebi keza match moko déjà en différé. Bango moko ba Rwanda ba ko il faut critiquer son public. Devant ba Congolais. Merci vraiment ba Congolais bazola na bino na boké biso makambo eza chocoto to yabi passer peut-être quand on résiste mo bunde ya mboka donc message na eza toujours mboka il faut telema passer peut-être quand on message na mboka na ndenge mususu parce que bango basali na nzambi donc faut moi maîtrise za même bunde ya mboka toki avant mboka il faut tokende kaka passer peut-être bato batuni pourquoi uzaki na concert à Fali biso to tuna ngobongo malgré le lombo keza shosho nde makambo zo kende mabe mais yo ke bondela yo mosali na nzambe mais okomi kuna bato bakufi après ilo onine ngana Arche de Noé ngana za mutu ya batutu Arche de Noé nzambe asala grâce à kotisi banyama ya mabe na ya malamu c'est ça mosala bato mabe na malamu il faut na fonctionner na bango yesu moi ya ipo na bato mabe tiko différence ezani Fali aza mutu ngana nkadraka so na ndimi
na ondima pe fali so na ndimi fali na ondima pe muta malamu na muta mabe na banyao na batutu nde bakota na arche mais liwe ezali na arche te muta boma mutu te nyoka lia mutu te na arche eza amour muta vande na kati ya cadre na do batie bango neti bacadre boye ovandi wana moi okende pa moninga ya te quand tu viens à l'église arche tu viens avec tes problèmes ou tala moninga te mais yo sambeli tu fais ko prière na sambeli po aza ami ya nzambe kasi bato bayi na stade wana bato bakufite yokanga bato ba na stade wana eza ba chrétien pe bazali wana bato bazaki fali aye kosala recours na basai na nzambe azwi konde azwi ngana 300 passer monto zalaki 300 oui alobi ki aza mwana etike bato tu batata na ye babeti ye bamikolo nyonso babeti ye balingi bapesi bacommunike bato baya te moi j'avais un rôle ya kosambela ke bascandale ya makasi esalema te po mire kokokweya pe eloko mo mpe kokokweya 3000 10 000 personnes bakufi bato nga nasambeli libanda ya stade te nga nasambeli na stade donc prière no ezaki mais parce que moto azobeta na stade moi je peux pas prier en dehors du stade. Okay. Moi j'ai prié la sérénité que dans la carte ya bato na bakufa te bato na baya ebele ba foule ezala wana ba mort ezala na carte te ba scandale ezala te. Maintenant c'est l'organisation mbila te porte moko bato bakota de 125 000 personnes beaucoup de bango na porte moko et puis ba bima yobi bato na ba pourquoi ba bis ezate ba transport na poto te ba owe na ko na kobima baporte bukani bato banyati bato soda moto azali na munduki alali nango boye pa banyati ye pa munduki ebeti mais kasi bato mosusu bazali wana sadi yo imagine 125 000 personnes vieille pi ezali na porte nango bazali na bango ebele te mais siko fulu wana nyonso 125 000 personnes ntango fali aye retard azobeta bato mosusu bazocalcula kuti kinkasani ayaki 10 heures ayaki 9 heures awola bima omona te ay mosusu azobeta bato aza te bakote mosusu sadi ke bato atonda ye déjà 14 heures moni même bato bakobeta stade désormais faut bayaka bato baye 14 heures faut baya 15 heures obandi na yo donc nga prière na nga ezalaki na kati faut les ala bato bayoka musique nkaba nga moko mpe na nga te ya eza nazwi visa ntango nazwi visa na même butu wana nagi obligé na commune fali ke moyen na prier eza te donc nga nazali sikoyo na avion nakenda na docteur tokutana samedi heure boye etalata rendez-vous eza boye na s'excuser mais tout est fait mais bandeko nazali na stade non bandeko bakufi libanda condoléance c'est normal babiloko ya boye ntango esalemaka il y a toujours des dégâts il faut que les gens ntango gouverneur apesaka réponse alobaka a informer baservice nyonso il faut aider l'artiste na organisation wana po bayeba de façon qui est limite de dégâts erreur mo esalemaka na kini na baservice ezali soki bapesi bango mosala azwi 2500 policiers baza moke te il y avait un air il y avait tous ces gens là qui étaient là bakotala kalki ke donc bato aza ebele il faut tout fongola ta 4 portes sorti puis ta 4 portes on en surveille mais botie porte moko. Voilà, merci. Toke pa ya président CCDP poto zaika na ngotonge to tuna mo muke et pas na yo poto yambio na poto mais ndeko ya CCDP ba congolais bazolanda yo bazotala biso de partout les autres zana pasteur Denis Lessi bino ba résistant pour ba résistant musu ba lobi moi pasteur Denis Lessi moi pour na kele na ba de ba lobelité ba résistant mususu ndenga na yamba bino mais yo to zana yo eloko nini bozo reprocher et pas il y a Moussa Nanzambi, tout basali Nanzambi. Bon, et donc, biso, tu vas pour les prochains, on a assistance à personne en danger. Parce qu'ils sont au Kenya. Parce que nous sommes l'État qui est un serviteur de Dieu, va devenir un peuple. Mais les autres peuples, on a abandonné. Et la génération a sacrifié. Sauf qu'en Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, au Okuta, l'ancien bazar. Bango bazali na valeur koleka ba député ba l'équipe président de la République pour bien gagner président koya on va vendre c'est non comportement notre CPA on il faut tant pour la boy mais pas na biso la majorité baza corrompu il y a même des chefs coutumiers corrompus ba chef coutumier c'est inacceptable bango ba sali nanza nazo kende na ba sens tout hein
Aux hommes, on a que non, le chef coutumier, le pasteur, le abandonner cette population. Mais comme ils ont Moussala, ils ont devoir en abysso, tu recules toujours vers l'homme. Parce que les bisons, c'est une proposition, tu as tout le pasteur, tu as ah, tout bien ça. Parce que au moment et tout le sur la salle, il faut vous en avoir proposition. Il faut vous en avoir cahier de charges. Il faut vous en avoir calendrier à combat. Est-ce que tu as ok tout le temps ils ont le droit de trouver un apôtre. Ils ont 4 saisons. Surtout comme il y a l'hiver, il a été. Parce que tant que bateau na basali carte na bango batie mona Tshisekedi. Tout d'abord, il faut vous aller dans un laboratoire où ils ont travaillé pour envoyer la Congolais comme message. Mais les Congolais sont en train de bateau ils ont essayé quand même de travailler dans le domaine là, ils ont attaqué. Et c'est ça qui est la raison pour laquelle nous avons mon tout au nom du Congo, au nom du combat, il faut y rappeler la proposition. Bon, comprendre que mon toit est libre comme ça. Parce que tout beau y a pas monté dinga ba monté ba population si malaba. Na Kinshasa, ba population. Oui. Oui. Parce que ceux qui bino au kangi porte partout. Ba mo pe ba bona que non ah, to comme il a danger c'est bientôt tika na so na Kamba Rwanda. C'est quoi bo ça bon. Et vous allez au finga. Non. Félix n'est pas à table bandi ko finga un matin midi soir. Azar déjà na kati système ateki damboka. Il faut que le ndenge ni tokosa la poto bimisa mboka na biso na situation oyo famille Tshisekedi ba tiamo mais bo finga eta ko finga changer elo te ya moni chaque fois na combat il faut anticiper moni bato na basé sur 2023 te ba comme na 2028 si ko bana na ba génération oyo ba boti bango de 2000 2001 2002 2003 ba vendre na Gombe résidence moko bien ba comme na ba 20 ans bango ba remplacer le bibango ba sa politique à l'obi mais pas ça ba congolais. Ah, donc il faut changer. Et là, est-ce que les Congolais vont dire ce qui est dans la résidence, monsieur, ça ne fait pas rater. Autant on a école bien en boca, on a baillé l'ingala très bien. Collègue qu'on a vu sur tout trouver n'importe où. Mais ça va Congolais. Le plus souvent, on a payé pas comme on va voir ici. Si vous avez tout le monde en danger, pour mettre fin à cette histoire-là, il faut réunir tous ces gens-là. Oui, ça va en attendant que vous avez une ambiance, en attendant que vous avez un monde normal, mais dans le bateau, vous avez déjà anticipé. En 2028, ce bando bimisaba na wana, abimé explique que vous avez maman et en plus, nous allons dire que vous avez un beau caron. Maman va payer $100. Allez, la télévision a témoigné. Nous avons une femme sage, nous avons dit que maman na ye, aza pena congolais. Mais vous évitez que ça congolais tazanyoka. Lobby na ngo soki ba komi ko lia bino, bolobani. Il y a chaque combat, il faut que vous ayez un technicien. Il faut que vous ayez un bateau et tout le monde qui est dans le boui. Tout ça dans le boui, tout ça la boui, tout ça la boui. Il y a chaque fois que ça va congolais. Ceux qui montent à Internet, à Zolo, au nom du Congo, au nom du combat, il faut que vous ayez une notion de l'eau. Parce que le bateau a désorienté lutte. Les Congolais ont un problème, ils vont bâtir. Au bout de temps, mais toujours comprendre pourquoi vous finissez l'équipe. À tout bibi sauter, mais vous avez vous avez mélangé comme la même casserole. C'est quoi le roi passeur de Nile, si on a tout les reproches pour y à l'équipe. Et ça, il y a mon côté. C'est belé. Mon tournation, c'est si les Kazakh na Kinshasa. Dimanche, moi, vous n'avez pas vu qu'il y a une limité. À quelle limité avec une appel vidéo. Nathalie Foulou et Jo qui t'a eu, qui n'a pas église à l'Ezobima, mais où qui s'est chassé à mon pas. D'ailleurs, c'est une vie qui est là à ma colo. Abandi makolo na a chef vidéo tu appelle vidéo na otala na otambo na tout bon oyo bato a yebisi na biwi ba otala l'église au ministère de l'église bon population toujours ba bango parce que population besoin de bander na ofinga na kanela ya monde soko yebi le côté au vandi même kan problème sur ba congolais même muta yebité au moins na pena yé na télévision solo ba siko yo bato baza sérieux muto ayebi. Tant que mon tout le monde va éviter comme embryo car bon nous avons bateau dans ça aventure. Donc aussi comment nous aussi sans valeur. Merci. Aussi longtemps que combat oyo nga na zo lancer appel na Félix. Tika koko sa Félix, zonga sima, bima na makambo wana, tika biso na Rwandais, to ebale to aussi na ba. Parce que ceux qui combat zaki ya solo, nga na va na potote, nga na ka chef na terrain na commander bateau. Bo pesi na ta 200 300 personnes to za na terrain. Mais to buna na nini na sa ti, guerre za la kunati. Complot oyo bango bazo sala ba ko sa ba congolais guerre athées ceux qui peuvent tous na bitumba solo ngana poto no sami vraiment merci ba congolais ba yoki message na yo et puis ba yoki pasteur pétage na kati ya mikili oye na poto
Non, ça va. Nakuti, comment travailler. Quand les élèves copains qui est belé, tu vas travailler, apprendre conscience, vraiment ça là, tout allez. Nana on ça la quitte lobby, né au moni. Moi, bazo benga o boina boy, ya mon moni. Mais pourquoi bazo benga bazo ba bongo pona yo? Il est nana on reprocher l'autre. Nana ça. Vous se reprocher na l'autre. Nana vrai combattant ya kin. Nana vrai combattant na bunda na kin. Nana mutu na lobaka na kin que l'église est politisée. Oui, oui, mais la passion. Mais l'église est politisée. La moitié de l'eau qui pose à Mugisha. Ouais. Mugisha na kangai na Mutwanga. Na Mutwanga. Na Beni, dans la frontière. Mutwanga na Beni, ils ont 75 km. Mutwanga, ils ont dernier village à Souka où ils Kabuli biso na Uganda. Na Moro désolé. Aza tuti Uganda. Na kangaki ye na yaya na leki na bomo ndo tambo handicapé. Je me suis Kinshasa, j'ai été choqué. Na benga il a tout nié, mais miracle ni nous sali beaucoup ma congolais beaucoup motéya. On a yeba qui na beni bazaki ko ya ko teka kabilo ko bando sakana babilo ko mo banzete. Balamane ko babane ko yiba. Nani Mugisha. Mais na comprendre qu'il était tout un coup mabona moni na Kinshasa ou comme pasteur, azo saka miracle bambongo zo bimana mambisi. J'ai été choqué. Na benga yenga mo pa edinga na tuni na vie mais au comme passer comment donc tant au lobby que même pas na bino besoin infiltrer oui c'est vrai ka bunda la Congo mais na lo kama kutu ba combattant mais c'est pas parce que ba nous sous ba lobby ndé na yoka ki na matoi avant to kuta na yo ba lobby vous désorienter population na makambo loba ndengo sala ka okoma trop côté ya musique ozo sala na yo ba loyenge non pétage j'ai expliqué na expliqué au dé. Oui, expliquez bien ce que c'est. Je veux faire montrer au peuple congolais que nous sommes en pétage. Au lieu de faire le nécessaire, on fait ce qui n'est pas nécessaire. Donc, parce que dans sa 28 dans sa 28 na âge nanga, na docteur en théologie, na licencié en droit, na que nous ça la blague. Na ça va blague. Na population nanga, na za muto adrena na ba foule na ton sa ba stade. Na sala martyr 9 fois. Les musiciens na basala mo fallait auto sala mbala liboso. Première fois na Kofi maladi ya mibale nga sa 9 fois. Ngai Mugisho ya zo lobo nga na zo attaquer nga na zo reprocher nga na zo ebise komi awande. Oyo to ba peuple va prendre conscience. Na za na lutte na ngande na zo sala. Bango kutu ba combattant ya awa il faut pas comprendre loko nga na zo loba. Il faut encourager. Il faut prendre, il faut parler à ces gens. Les dangers du Congo, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez reposé, vous avez reposé. Vous avez reposé. Au moins, vous avez reposé. Vous avez reposé. Mais dans la situation de commune aussi, on a beaucoup de surtout. Il faut prendre conscience. Infiltré, oui. Il faut tout y qui est quoi et prendre conscience pour tel Félix passera, tel passera. Tout le monde a qui Kabila Yoana Kendaki. Félix y a Okende un jour. Tout va Okende. Mais Moki Tikali. Tikali toujours. Moki Tikala biso. Nandenge totel les miens on a tali les boules à la raté. Voiture boubou. Le oyo a place monter bouté. Le oyo a na ce qu'on pneu kufandeni. Ils sont coupés on le va monter boire moi c'était. Ah pe baba maraba pneu par hasard. Tezo e bebi wa boîte. Ba boîte. Si ko biso kuna ko bamba ko na ko comprendre pourquoi baba biloko biso kufa. Donc, au monde de ma yezilaki, et l'axi incapacité, il y a des ingénieurs au basala et moussala. Il y a une inondation, il niveau, il faut moi, il faut. C'est un travail, c'est pas le président de la République, c'est pas. Ils abissent au peuple ne faut de télé. Canalisation à Sénouana. Et comment boucher? Et comment boucher? Bah, canalisation presque n'y a ils ont au moins 5 mètres au terre. Ouais, ça dit qu'on lave la route. Batouazo Soukolanzela. Mais Batouazo qui est la nécessité. Ça dit qu'on lave la route, on est à niveau. Et puis, et Tongeli, il y a des Chinois, il y avait des élections, il n'y a pas période où on a Kabila d'élection. Il y a des élections, mais Gombezo Zina.
ozana na poto ndingo ozana no te nazozonga na ngai mais nazozonga calamité mais éthique ba combattant longa na obsamino nga naza combattant mais toza na façon ya obundela biso il faut boter la biso monde na solo la mona de konanga il te fait comprendre que t'as la domaine botala domaine botala domaine botala domaine même si on va pas parler le même langage ozomona mais j'ai quand même la notion de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on doit dire certaines vérités devant des présidents, devant je lui ai dit qu'est-ce qu'un président dans ces pays comme le Congo. Moi je parle même devant Kabila dans Lobaka. Vous comprenez? Il y a un problème, il y a une différence, il y a un bango. Moi, je parle. Et quand je parle, c'est à lui de décider ce qu'ils peuvent dire. Alors, bango va reprocher. Au contraire, il faut que ça soit distrait. Na yembi, banzembo na yembi, il y a un pétage, banzembo na isa banzembo bien. Net nzembo na banazo yema na l'album le 12, na 12h, 12 minutes na kin na décembre. Afro pétage. Donc ba ozela. Na za mutu moko naza bomoninga na sala politique na sala politique te na koma depuis longtemps mais na komi mais na mona so na koti na okoma wapi na osani tu vois yango moni na bandaka mais nazali na pays bino bozali banda bituma na biso za différent na ya bino ya biso kuna soko brutaliser makati okeboloko tango okeboloko loba souté c'est fini le péto aux temps ya koloba on reproche. Les temps tous en mais tant na hier on a eu ça pétage c'était pour comprendre pétage mabi pétage n'est pas ça dit qu'il peut pas ça le non pétage veut dire que nani il a dit que mboka bato ba craquer donc comme la souka to kende la solution à souka nzambe mais ba passer le pétage ce que to kende wapi maintenant c'est la conscience de tout peuple congolais ou à côté les msabe ka mboka est infiltré bilo on est ya lobby ya pasteur on m'a dit ya série. Il y a des billets, très bien. Tu vois, à Kangaï, donc, business que tu évites. Au moment où il y a un accompagnement, oh, à part où on a un accompagnement de l'homme, or, il y a un service dans la période. C'est que Mangambo a le besoin solo, mais non seulement il y a un monté par rapport à Moutana. Congolais, ça y est bien. Mais au moment où il y a un pendant d'autres au moment où il y a un beaucoup de gens. Batona so baza 100 nayebi bena 95 on comprend même l'église est efficace même partout efficace nous on doit parler avec qui pas na brital o muta hotel o kata matea na ngapona saili nga na yeko te na nga na musala nzambe na te na pesi ba bénédiction na kenanga mais quant au message il y a zo formé azo lobananga isa basala ka bongo le vrai combat c'est ça. Et puis, on a remercié grands et résistants. Il y a des combattants, il y a des résistants. Le rôle est Azo Bunda pour Azo réfléchir. Moi, je crois que ma bébé Azo le besoin. Mais Azo, et là, on a CP Naïe. Azo Lingabato, ça la combat à des autres. Pour quand tu es résistant, tu ne peux pas leur dire n'importe quoi. Non, il faut expliquer la matière à la population. Et puis, il y a à choisir Bissot. Il faut pas cible. Combien ça cible? So bino bo comme si vous êtes ennemi. Message est le candé. Il faut vous faire comprendre sur certaines choses. Ou to yebine va vous faire passer message dans la base. Pour na moka. Biso to contre mutute mais message le kato prendre conscience. Totel misamoka mutanga be misamoka na biso à côté libiso l'église à côté libiso na domaine nyoso to tele melai. Pour dire que non place au yoto yebiote ou ya bo mamboka na biso non. Et congolais ngi laisser aller. Laissez aller même n'importe qui va l'ingaka va pas yaso va y aller va mettre la barre maboko. C'est vrai, tout quoi qu'on séparer mutanza mettez mais va canet au bout flagrance. Et ça va comme il faut beaucoup étudier ça que mutoyer boyazaï quelque part mutumu soyez na Congo comme mutumu. Et mais peut-être dans ça boulot naï oyo batindeli mais biso to éviter. Alors biloko wana ezali faut apprendre biso à mon pour tous à la conscience et à Kobunda. Donc, bateau ne se voit quand ça passe sur pétage. Non, bateau à lui, bateau à combat, bateau à résistant. Moi, nous on travaille ensemble. Mais tous en a combat mon côté. Tous en a façon à Kobunda la mon côté. Et puis tous en informé dans ma bébélité. Il faut bon former à biso, bon informer à biso. Pour tout y comment lutter à moi et Kenya dans Moka, tout à la liste au bon église. Tout pour biso tout détenir la foule. Mais ce qui est grave, l'église est politisée.
moi miette ya mike wana ba pesaka moi mutalo ba vérité et ça te ne kombanga na sala na Congo mona balingi ko sala nga mabe ba congolais à cause de ça na o dévoiler ba pasteur parce que biso ba tout il faut une to pesa leçon na peuple. Donc pasteur pétage azaka auto yebaki de mais nazali pétage ezali dimension moko na yeli ba to ba comprendre que tout ça en ordre té to komi dimension mususu to komi na babiloko mususu. Oh donc bon, merci Nao pasteur pétage vraiment tant que émission musu bazela to tira ba question musu sima pona lelo voilà au balandio balandi binomi balé yo za bana kacha mboka mboka wana bato wana ba boma ba coopérateur économique sur le plan économique ba détruire l'éducation ba détruire tout et donc batikeli ba congolais aka lingi et infiltration na niveau ya mboka na chose infiltration te comme occupation parce que situation est perdurée. Quand vous me dites, parce que moi, on a 30 ans, tant que il y a 4 ans. Pour nous, c'est normal. Ouais. Si vous avez un laboratoire, nous avons toujours travaillé. Comment nous réussi là. Pour faire ça, il faut associer tous ces gens. Et ça, c'est comme ça dans la laboratoire, on a un groupe de CCDP. Donc, il n'est pas seul. Tous en a battu, tous en a bango, tous en a raté. Patriote baza vraiment un souci qui m'a rapport ici. En plus, vrai résistant baza na ba vidéo te. Baza li banda ba vidéo ba mon raté. Au moment on a professeur, docteur, médecin. Au tikala jamais comme on na vidéo. Tout ça na bango. Au kana sa te niveau bazo sous-estimer combat non. Combien dans niveau sous. To yebi ndenge nini to ko sala te to kwisa pena ba obawa na to yebi. Ya moto linisiko congolais nyonso bino ba leader d'opinion. Beaucoup d'analogiques mon bon. À ta beaucoup d'en vitesse na bisoté, mais tu es trop sale. Il y a un moment ni armée ils a raté na mboka wana. Armée ils a raté. Ou on les a ba milice. Pour surveiller pouvoir na bango na bango. Armée ils a raté. Tant que ko ba soda bazo ko katé soda za raté. Tout est bien. Moi ya ko décortiquer en vous êtes compétent. Mais je pense que vous êtes libre autant. Sur le niveau qui est Bruxelles, qui est là. Vous avez 4 institutions. Vous avez des millions de euros. Vous avez la télévision pour le bas. Nous avons fait des PPT parmi les déshonorables parce qu'ils ont la sieste pour nous. Mais vous avez un rôle beaucoup à jouer pour nous sauver le pays. Y compris Wera, JB, Wazé, Kofi, tous ces gens-là. Vous avez un rôle à jouer. Parce que les bouchers qui y a ici de suite, mais solution jamais été. Donc comme il a point ici. Félix, à la Kissi Congolais qui, à part nous, nous sommes compétents, mais à la Kissi Congolais qui est beaucoup venu dans la Maboko, on a bisoté. Donc, hier, Félix, il faut l'ongwa, wana, faut l'ongwa. Ce que Félix a l'ongwa, tout le monde a battu, tu vois, pour gagner tout, même au Babombani, même au Bassa la politique, mais sous la télévision, tu vas vendre la Kawana, mais sous la gérer Bissot, ça va Congolais, on a yebi bango nyos tout. Surtout, mais comment on a tout va au Kima. Merci Nayo, merci na non mais alobi diaza non naza libre alobi na libre ya ote ya osama kamunanga. Oui. Donc dans la Bruxelles, dans la partout parce que na congolais naza mutu naza na institution mokote onga na lia bambongo te nazali pasteur, c'est vrai na expliquer vision na donc na otamo la lobi na kilt na osala moi après. Ah, na kilt donc toya kuna kilt. Oui, na kilt. Toya wana la émission de toya ba kilt ezara. Merci na balandio sur Diamant Noir TV. Si ma caméra vraiment merci na balandio sur bolandi biso tant bozo mona ba image ya kitoko boye Gigi Foizo na sima. Olivier Belezi de volanga ya botala bonga inde. Vraiment. Edgar Mokonzi wana edino image boza toujours branché na Diamant Noir TV to kuta na bino na pasteur pétage. Na président CCDP wana anda kuna bango Diamant Noir TV to kuta na mbasima. À très bientôt. Bye. Parce que nous on a pété lokola malemba konina na ya Diamant Gisèle Oumba konina. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.